dans le Seigneur. Dans le mboka otozo kende parce que batu babomi biso lelo ce sont des serviteurs de Dieu. Ah bon? Musala on sambatinda ki bango ba ko sala na sena moyi bango ba kokili suko sala. Sokoza mwana ya parlement sokoza mutos olana ngai ondimaka pe ministère na ngai oza mwana nzambe abali na biso ya M-Pesa Tigo Cash Airtel Money ekozala vide pona kotinda dîme na yo kotinda offrande na yo comme ça to continuer balaleli vie matérielle balaleli mbongo balaleli mapangu balaleli mituka mwana moko aleka na télévision azobwakela nga mbwakela baya poto te barata bakayanga noa nga mosali na nzambe okende koyebisa nga na koyanga noa bima na poto na libanda batala yo se Fally Ipupa de Cap la Merveille Marabilloche des pipes de war soi-disant païen tel est le quoi sali souci à kolinga nation souci à kolinga peuple na ye souci à kolinga congolais ok écoute Fally Ipupa a lancé message quelque chose où il y a un moyen $2 $1 $100 $1000 to ya to sangisa to sangana to soutenir bande kona biso sikoyo yo mosali na nzambe okende koleka na télévision obana kosenga biso bambongo na M-Pesa papa liboma na yo. Salut fidèles internautes, nous sommes sur www.lavoixdupeuple. Je suis très heureuse de vous savoir très nombreux en train de suivre cette émission qui a comme objectif de vous informer et de vous divertir parfois, car nous sommes là pour promouvoir l'excellence. C'est bien moi votre humble servante, la lionne de la presse Espérance Okako. Merci infiniment. Natata Nzambe Apesiso Pema, merci Nabosa, pourquoi pas comme ça à toi Daryl alias Miyoto derrière la caméra. Merci infiniment maintenant pour soutenir la Lyon. En tout cas, souhait Nebino le jour de mon anniversaire et c'est Kinga bien. Merci infiniment na boss Nangai Balobi Fabien de Bilto, l'artère principale est l'homme de vengeance. Pourquoi pas comme ça à toi Laskoni Mbunza. Attends bien Nemi na WhatsApp mais libanga na yeza raté parce que yende makambuye vraiment yende mambo ndenge banda soutien coup de pouce ati karangaité pourquoi pas comme ça aussi Algérie Peugeot. Joyeux anniversaire à toi Yannick Kamboma, mobile ya Koussi Ambongo Belé. Merci Nabino tout bat bolinga la lion de la presse. Merci na fidélité Nabino au bozo pesa biso. Boza ko s'abonner toujours, boza toujours ko partager ma vidéo en tout cas. Bola mo bo l'accent pe nozong c'est binongo. Comprenez que je suis pas seul na plateau na biso. J'ai eu le réel plaisir de bino pasteur Lité ya Kanda. En tout cas, yeso tozana ye na kati plateau a édifié biso en matin na ye de côté comédie aussi. En tout cas, tozala na stress c'était vraiment na plateau so tozana ye de biso Darilo au jabon pasteur Lité ya Kanda que j'ai dit comme ça. Bonjour pasteur. Oui, bonjour maman. Ça va? Oui, tata na bisu ya likola zo batela pamba te soki ya batelité mususu te akobima po ya banda ko batela bisu. Absolument. Bokutani eza bobele nzambe. Nzambe soki akutani si biso na lobaka tangu nyonso photo zongisa matondo mingi na mboka na ye po basi ya kitoko bakoti mabele lelo mibali ya kitoko ya mbinga pe basali na nzambe batangi bible lokola ngai ndenge biso tomoni mokola lelo ebele bamoni yango te kolala kolamuka eza habitude. C'est-à-dire soki nzambe tata alalisi pe alamusi biso esengeli tango nyonso tozalaka reconnaissant epai na ye. Nazo yeba ete eza na mwana mobali moko na tongo abima lokola aza responsable père de famille alaka mwasi na bana ke musala kasi kokendo ya kenda musala atikala kozonga lisute na porte ndako. Eza na mama moko abimaki alobi ete na ke koteka na ke kolukela oyanga bana bazwa quand même eloko ya kolia kasi kokende mama kenda azonga te ebele babima bazonga te ebele balala balamuka te. C'est-à-dire tant tozo kuta na boye eza bobele nzambe nde mutakutani sibiso tata apambola biso. Merci beaucoup, Pasteur. L'actualité oblige. Pasteur, tout le monde est malade au écoti monde entier. Tout le monde est pas habisso à tout le monde est Zamboka, Kangi ba église, ba bazote kate, ba réseau salaté, ba terrasse réseau salaté, ba bloc beleza suspendu na éviter avis na yo Pasteur au colo bani par rapport ya marambo. On a écouté biso malade écouté biso et puis par rapport ya ba décision
o mokonzi mboka azwi avi na yo papa na habité au monaki ondenge nini. Merci beaucoup. Tant on a bandaki na pesa ki libota na Nzambe mbotete. Vous m'excusez beaucoup, ba papa ba maman oyo bozwi lo baku topé lo laka ya kolanda biso na tango yo. Na pesi bino lisusu ba mbote ba fan topé ba consommateur ya pasteur lité ya kanda. Ba nyonso bolula musala na ngai na ba obo silikaka na pe ba obo silikaka te na ba obo sekaka na pesi bino ba mbote. Kasi ya kolobeza boye. Trouble moko ekoti na minute o na mboka. On a kopapole lango penza batu bien surtout l'église. C'est le pasteur lité ya kanda. Na ko bete bato lo lengwana na papolo na nyati yo na ko isi yo okota to hôpital. Bipi ezolo bana sena moi oyo eloko asika ezate. To mona be épidémie lokola ya ba Apollo. To mona be épidémie ya sorti na sorti oyo eya na mokili. Et sala o esengelaki e sala. Ope ya kokufa bakufa, ope baza envie, baza lelo envie. Pe kozala envie eza ngolo. Na sena moi ndenge tozo vivre boye, eza na mutu mususu akelama na sena moi po akufa mwana muki. Voilà. Eza na mususu pe akelama po akufa mukolo. Akoli akufi. Liwozo mona eza na balolenge belé. Mingi bakufa na ba marche ya politique. Il y a ba parti politique na bango. Misusu pe bakufa na maladi moko songolo pakala oya na mokili. Voilà. Kasi lokola nganga Nzambe, lokola mosali na Nzambe, mboke baneko kenepe na trouble et puis na désordre makasi. D'abord nazo remercier tata mokonzi ya mboka. Banda abanda pouvoir na ye. Décision ya liboso azwa et satisfaire ngai eza ya turu. Ah bon parce kasi toko yeba ndenge nini ya kosolola ngo poto yeba point na point par rapport ya décision oyo tata mokonzi ya mboka akamata kina kozwa. Voilà. Na moni lokola nganga Nzambe na baneki déjà ko belela na zolo bana ba télévision bien aimé dans le Seigneur. Dans la mboka otozo kende parce que Batu babomi biso lelo ce sont des serviteurs dédiés. Ah bon? Musala on Nzamba tinda ki bango baya ko sala na sena moyi, bango bakoki lisu ko sala ngote. Balaleli vie matérielle. Balaleli mbongo. Balaleli mapangu. Balaleli mituka. Batinda bana na poto. Mateye bongwani na mboka ekomi okozwa mutuka. Okozwa libala bien. Okozwa salaire bien. Nzamba zo tinda yo na poto. Vous avez compris que nyoso bango babane côté ya biso na mboka. Lelo maladi o ezo renye na mboka ya makasi ekweli na mikili ya poto. Leka lisusu na télévision, to leka lisusu na kati église na yo, oyebisa sœur moko azolanda yo, oyebisa frère moko azolanda yo, Nzamba zo pambolo zo kene poto. Elingi kolakisa ke nyonso bobane côté ya biso ezalaki mensonge, ezalaki lokuta. La nanga na bokebi ma sœur, c'est très important makamona zoloba. Nazolanda papa. Ngai na yaka na télévision pona ko sala ba aventure te. Omoni télévision oyo ya mingai. Ekoko bomisisa ngai, ekoko jouer sanga maladi, ekoko limusanga pe na mboka oyo. Kasi tangu ngata vani na yo esika moko, ngana za mobile na oteto banda ba je awa. Na ye awa teto sala no maboke ngalima. Na ye awa teto banda ko sala na yo théâtre ya mwana oyo ya makaku mbwa oyo soki ya sai sai. Faites attention. Papa Limbisa. Vous blaguez avec les gens. Limbisa papa. Boniko. Zelana loba. Apaisez-vous papa et vos apaisements oui. Papa et vos apaisements. Oui. Tangu tata mokonzi alobi po na église na betaki maboko. Voilà. Na kumisi Nzambe. Nga lobi message on a le kaka na télévision 5 ans passé na yebisa libota na Nzambe. Nzamba ko sopa maladi moko na mboka monde entier. Papa maman. Mwana moko aleka na télévision azobwa kelanga mbwa kela ba ya poto te barata baga yanga noa. Nga mosali na Nzambe ke ngo yebisa nga na ko yanga noa bima na poto na libanda batala yo sikoyo. Yo ne mutozo yanga noa na minute yo. Vous blaguez avec les gens? Boni boyeko, nga na mosali ya Nzambe na serviteur na mboka oyo.
ndeko moko azoyoka mate o alobi amen esika vandi na te ya kitoko na leki bango na mboka o mosali ya nzambe azati na akanga moko landa tangu tata mokonzi ya mboka alobi akangi eglize na beti maboko na kumisi nzambe shiti ya mboka na biso lelo c'est l'église église akaboli mabota lelo église akangi batu bandoki lelo église akaboli ba famille bana ebele na babalabala na banzela c'est l'église lananga na bokebi église atie biso na désordre na trouble makasi lelo biso tokoti na bandako tovandi yo église yaka lisusu koloba bilobela obane koloba nzamba azopambola yo te misala bakangi tokosala wapi nzamba azopambola yo ozozwa mutuka ozozwa poto ozokende poto tala série ya zoba frère azoba je reçois quel il reçoit impoli à moi si impoli à mobali je reçois allez je reçois épidémie yangoti malembe papa comment nango nini maman épidémie yango coronavirus soit coronavirus siko yo je reçois coronavirus yango bokozwa yango na beteli tata mokonzi ya mboka maboko nga lobi merci pour l'église église esengeli fo ekangama lelo bato bazomona nyonso normal église na nzambe respect sa te église na nzambe crédibilité sa te bato baza na double honneur mais tela bêtise bazosala akotondisa bato na kati église bato batondi ti libanda kende na limete mituka ezoleka bible ezoloba kota na chambre na yo tia mabolongo na se mutu azosambela na balabala kuna mituka ezoleka bazobelela zando bokasa kingabwa izami mutu azosambela azoyoka esa kozala concentré akozala concentré te kuna bafuti transport bien te bakangi likolo lipo bani koswana fara mutu azosambela azosani azoyoka biloko abongo esa kitoko te merci pour l'église na sepeli makasi basali na nzambe omoni vuya o bozoya nango toko beta na makofi mabe toko tchana bambeli toko bwaka na babombi nako beta masasi boko kamwa papa yo mosala nzambe ochambeli ndenge ni église bakangi yo mosala na nzambe okoko yoka souci ya mboka te okoko yoka souci ya peuple te fali pupa di cap la merveille marabiyoshe des people de war soi-disant païens kalelo kwa sali souci ya kolinga nation souci ya kolinga peuple na ye souci ya kolinga congolais malembe te mama boni boyeko malembe s'il vous plaît papa malembe poli ya mwasi papa malembe s'il vous plaît papa soki kutu fali pupa a lancé message quelque chose oyo aza na moyen $2 $1 $100 $1000 toya tosangisa tosangana tosoutenir bandeko na biso fali pupa il a compris que ayebi ete na mboka oyo soki maladi eye ndenge balobi ete tokota na bandako bato bakufa mpo tosalaka te mpo na misala te mama mpo na kufa na nzala ata bino moko sikoyo yo mosali na nzambe okende koleka na télévision obanda kosenga biso bambongo na mpesa papa liboma na yo nakofinga makambo ya salita bokondima tenga mutu na fini yango mbongo na mpesa mbongo na mpesa boni boyeko mbongo yo lie biso pendant 5 ans mbongo yo lie biso pendant 20 ans ya kosunga biso toza na kati ya bandako toza na coronavirus impoli ya pasteur mama nakobunda na basala nzambe te papa kobunda te papa kimia nakofinga eloko moko akonima tenga mutu na fingi yango te neti eloni papa oza poso afinga boni boyeko limbisa papa nga mpona finga mutu na obanga nini oza mosala nzambe ti papa oyo nazoteya na kati ya eglize so boyoki bosilisi na boyoki na tv na sisi koteya boya na mabonza keli mabonza topesa yo keli mabonza boni boyeko yaka kotikela biso baprovision olie biso mbongo ebele na vie tata mokonzi ya mboka leta mokonzi alobi tofanda na bandako mbongo biso topesa yo oyo investir famille na yo oyo tinda bana na poto ya kotikela biso yango toza na kati ya bandako tozobima te muyibi ya kalakala aye lisusu mpesa Tigo Cash, Airtel Money, compte ya Finka, ya Pocredit, ya Ron Bank. Yo mutu moko, vous blaquez avec les gens, parce que kangaka bino na ba Brazzaville kuna ngoto bobo. Yongololo, mama na ko beta mobile na ko regretter so ka sa pasteur Te papa, yanga sa pasteur te. Limbisa papa, limbisa.
Voilà, comprenez que c'est comme ça le pasteur était à Kanda. En tout cas, dès que le lo malobeza mboka na ye par rapport à l'église, il y a un truc qui est vraiment tu es tout seul. On a vraiment que azana Kanda, papa ope mano mwanda mbope ma. On a ngama sekite na mboko yo hein. Yo ebinga so na na mboka o. Guerre nini ngana buni na mboko te soda FARDC ancien militaire, maître avocat. Mama ponga na beta mutu masase lo ni eko zanga ngai. Ndelo ko kute ngai te. Papa yo za pasteur ce que ba masase. Yo ebi ba guerre ngana buni na mboko. Vous blaquez les cannes TV li solo ba li suma kama mbongo. Les cannes TV. Boni boye ko ekomini yango. Église bakangi un point tri makama nzambe sili na mboka. Ugoyela bisolo yenge ngeni mutu na mutasamena na kata ndaku na ye. Mais papa wana za ba o sala on baza pe ba collègue no ba pasteur. Ba collègue afuati mama na kobeta yo hein. Ba collègue Papa bon bango bazo sakana na peuple congolais azo esanga collègue mama na beta yo. Vous blaquez avec les gens. Te papa pardon. Ngai te papa ngaza problème te ngaza langa ka. Sakana ngai. Te papa ngaza. Webi ngaso na nene mboko mama na beto masasi. Te papa pardon. Na bimiso michopo. Te limbisa papa ngai te limbisa. Ngai te papa bango nde baninga no ba pasteur. Ba comme ko senga ba M-Pesa ba Orange Money alors que biso to okepe. Bo pesa yango te. Je na lobi vérité na moment oyo. Mwana na nzambe ko pesa tigo kashite. Ko pesa M-Pesa te. Église ekufi. Toi na posa na ngosu na mboka te. E sakani na batu makasi na mboko yo. Vous blaquez avec les gens. Maman. Papa, pasteur. On a ko soa muto ko ndimate na soe muto hein. Siko papa na nyoso otunde tozolwa parce que otake kolobango a oleka na émission loba que non kala mingi te ba okanga be église parce que to loba to bengo prophète ou bien ezaki mauvais sort po yango ese réaliser naza prophète nazo beta kaka ngonga ezana batu ebele tant na yaka na ba télévision comme na bazo finganga ta mutu munene ta lelo mabe mwindo o muyibite ayeko yiba batu mbongo lelo batu ebele ba comprendre ah nenga to fingaka Noé mutu oyo aza penza Noé makamu nyonso alobi na époque na ye ekokisa mi pe salami mama nga na yela mbongo te na mboka oyo ozolanda na yela mbongo te na mboka oyo tala siko eloko tata mokonzi asepelisaki nga lisusu tango alobi basali nyonso balelaka bibimbe basali nini bakangi nakumisi yawe nzambe na mboka o mama soko lingi passe na yo salité ya vie na yo na koloba yo te pona yebi vie na yo te msoza vie ya bien vie na ngai mama lelo ko kene na famille moko moni bakufeli papa bakufeli mama bakufeli leki bakufeli ndeko na bango oyo aza cher makasi na famille okuta bandeko basi bazolela famille ya mbongo elelaka pamba pamba te po bayebi nyonso ezali bakosala nyonso kasi ba famille ya paso kokuta bazolela mama na ngai papa na ngai papa ngana kufie ngana samwe na ngai na yoki sonie kende kotuna ye oyoki soni na nini mbongo ya kokundela ndeko na bango ezate pauvreté ya famille ezobima ntango ndeko asali nini akufi baba nisiko kotala tokolele na sali nini lelo mpe sala ezokonte tokosomele cercueil ya ndenge nini bato baza na bomoi bakoma meme ntina niveau kocritiquer cercueil yo mwewe ya lali ye sa kufi akei histoire esili bocritiquer cercueil nini na problème nini baleli ndeko na bango kitoko te cercueil ya mabe boye o famille openda bana na pasi ya makasi bazocritiquer na mwewe esika lali famille ezalaki na pasi mbongo asali foto tongisa ba uniforme bino pe basi bolula bakabelo ya bien obima kitoko na miso abatu mibali o bakoya ko lando ba mona poza na bande kwa minene ya tai mama na lela na sala boye lelo cimetière ka ya pamba oyo soki bakundio nango ba comprendre que famille eza mutu aza mutu munene na vanda peme na ba cimetière ozomona mutu azolela makasi azolela pasi eloko esati na famille lelo tata mokonzi ya mboka lobi eleka na euta na morgue mbala moko wapi na cimetière 10 personnes moye buzo besalama eza te mutu mpe ye na ye koteya te mpo basala nzambe bakomaki na buzoba atei na ebembe bapesa lisu mbongo histoire esili tata mokonzi ya boyo yango bongo ntango toye na makama mariage mama nga nalelaka makasi na mboko oyo bokotikala kocomprendre souci na ngai te posa kobala nazotala baninga na baliasi na misapi
balali mbetu moko na mwasi balamuki mbetu moko na tongo mwasi ake musala mobala ake musala nazotuna nzambe nga serviteur na kobala ndenge nini kobala na mboka oyo ebandeli na suka mwa oyeba ezate ya liboso fo ya na présentation oye ko se présenter na famille ya mwasi ya mibale fo ya na kosenga facture ya misatu boye ko kakola facture ya 4 boye ko pesa biloko ya facture dot ya 5 bokende commune ya 6 bokende église ya 7 bokende salle de fête ya 8e tunanga bakende wapi nuit de noces tango bakosisa nuit de noces faut que na lait de miel lait de miel ce qui lait de miel hein mbetu ya mafuta nzoi na lingala nini li de miel bakende na mbetu ya mafuta nzoi na lingala lili soki lini de miel soki lini de miel okomi na 9 makambu sikoyo mwasi soka moni ke boza na mbongo te ato bani ko proposer libala banda lelo tilobi mwandima yo ezate po makambo ya monaka ndenge basalaka na baninga na ye ndenge muninga na ye moko mobala uta poto ya bala na ba condition nyonso nga mwena linga mobala abala nga bongo ezate tata mokonzi félicitations pour na idée malamu oyo zwi nde yango wana ezalaka kasi ya pasi eza nini bapekisi bar pe bapekisi bawenze ozolanda pona bar nga pe nalingaka mwa bar mingi esika nazwaka pe mwa mopepe po mboka eza na baraisonnement ebele oyo toraisonnaka mingi surtout ke makoki eza te vi pasi esika tokenda kozwa mwa mopepe na mwa biere malili tokitisa mwa mote yo mela biere yo mosala nzambe omela biere papa kobako bino bosepelaka biso nde tovandaka na bible monene na maboko lokola mutu nazokende guerre bitumba mais papa balobi alcool ekimisa saint esprit na ebite nani ayebiso biloko ya bongo tika biloko papa mananga mutu na koteya yo te mutu koteya nga yo so teya bible mutu ateya yo eloko wana kosa yo landa awa bakangi bawenze mama navandaki 4 jours na ndaku natali sikoyo maladi mutu ekoboma ngai to nzala mutu ekoboma ngai bakangi bawenze moye mutu ateka lisusu ezate siko ya pasi eza nini nasali 4 jours na ndaku bapekisaki kobima moye na bima ezate siko nakomi ko raisonner nakomi ko réfléchir awa na kati ya ndaku provision ya kolia ezate masango ezate fufu ezate loso ezate na lobi siko ezoyebana te nakokufa na maladi oyo ye na mboka to nakokufa na nzala nalobi te moye nakufa na nzala nabima na ngai nakufa te na maladi oh papa landa nabimi na mokili kasi naye kovanda naye kocomprendre nalobi ete bamusicien chrétien ozomona bamusicien chrétienne oyo ya kala baza très important tango bazalaki bilongi mabe bazolata bachemise minene etalaka bamba na pantalon awa nyonso edesine nzambe banaye kosalela bango tala siko yo moko banda kaka tokomi na citation ovanda na ndaku soki ya quarantaine soki ya 40 banda tovandaki okoremarke banzembu nyonso oyo ya kala lelo ezongaka na matoi na biso te sai nini ezongi bana oyo lelo baza baventurier tata pambola frère Patrice tata pambola l'Ifoko du ciel tata pambola frère Mente apambola oyo akufa oyo papa na biso ale muloto tata pambola bino pourquoi lobi bongo papa alors que bango nyonso tout baza bayembi ya nzambe bango tout bay différa biso na banzembo oui pona moni na citation o banzembo na bango est réveillé po bango ba ne ko yemba selon inspiration de Dieu bango bazalaki selon inspiration pena nzambe na ba ne ko kota kati na bango po ba yembela biso bano lelo baza baventurier makasi yango basali bosoto na mboka tata pambola biso na kozanga ko remercier te voilà ba nyonso bapesaki biso litoyi pe bapesi biso confiance balandi biso na bokebi na bakisaka boye amema ngambo nyonso na mutu na ye amema ngambo nyonso na mutu na ye kosunga bana etike baofele bavevi amema ngambo nyonso na mutu na ye
kosunga ba artiste et comédien na tango pasi pe na tango bisengo amemangambu nyonso na mutu na ye. Mama ni mama mama Olive Lembe Kabila initiative please OLK merci na musala kitoko tata pambola bino bomo imulai mama okende liboso boboto eza lolenge na yo ko salisa bato eza habitude na yo ko yokela bato maweza comportement na yo na kati ya kitunga to pe na saki no ya bo mama manka na kati eza te o bana yango kala eza lolenge na yo. Des fils Masevo, jeune millionnaire, tour du monde, appellation bien contrôlée na kati à Londres. Mutu ambongo ebele, de Panama Patrick Boyimo papa na China kuna na Paris, Dieu donné mouya na Italie kuna na Milan, bana Italie nyonso na kati ya banda ko kasi ba bon courage. Mwana mobalo a soutenir kanga makasi koko mouya sapologie ne tombera jamais tango bakolo babobima banda mala moko na sapi ba sentir que mboke zongi na ndenge nango ezalelaka na bosanité ba joyeux anniversaire na Animaya mama na héritier Manuela fils unique mbota Manuel uti koleka to sepela ki makasi malgré yo na France biso awa Aristote Kitambala ya ba Aristote tata pambola yo bomo imulai na bosanité Arlette Zoua na Paris Fanny Mbombo mère doublé ba consommateur nion qualité ya kanda tata pambola bino plus 243 89 78 37 29 na lobby plus 243 89 78 37 29 atako des athées atako bozo que ne ba gens cité moi bip moi message ça la bien to yeba na ba santé tata pambola biso check et ko pasuka nango te chuba. Voilà, comprenez que c'était comme ça, Pasteur Lité Akanda. Merci, Nabino, soit Mozaki branché au land d'émission Oyo. Merci na attention Nabino, merci na fidélité Nabino. On appelle nos ingrates na sayo bayanga. N'appelle d'abord merci premièrement na maman Olive Lembe, maman Yabana, maman ni mama. Merci maman, monter maman, malam de Ozosunga. En tout cas, maman continue ko banzamba peso longue vie. Pourquoi pas comme ça à mon Guillaume Melon à la Suède. Merci Nabosa Sitro, Vincent Chuluise. Merci pour l'opportunité. Merci à toi derrière la caméra. Daryl, d'ici là, portez-vous bien et bonne suite de programme sur... parce que tu connais cette chanson. Alléluia, Alléluia, Elohim, Adonai. Shama, Elohim est mon Seigneur. Shama, Shama, Elohim, mon Seigneur. Shama, Shama, Elohim est mon sauveur. Shama, oh Shama, yeah, yeah, yeah. Sekou Shama, Shama, Elohim, le roi de rois Shama, Hallelujah.
Moi qui étais pécheur, ton sang m'a justifié. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Moi qui étais rejeté, ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, amen. Jésus. Pour la croix. Élève ta voix, dis merci pour la croix, Seigneur. Kalata maman nanga koko kufelanga ndenge wana te. Ata papa botinga ya nyabo ndima makambo wana te. Na kibonzambe na lobi tata. Tika popo eleka. Mais atalika ate. Ponanga, pona keyo, tu dois mourir. Pendant que ngana yeba ki kufese na ozana mokili. Pendant que nous avons une éternité, pendant que nous avons même pas la matinée, ce Dieu-là me connaissait et le mort sur la croix pour moi. Même pas Jésus. Jésus, tu m'as aimé. Gloire à l'agneau. L'agneau de Dieu. Jésus, tu m'as aimé. Jésus, tu m'as montré ton amour. Tu m'as aimé. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna. Encore Jésus, Jésus, Jésus. Et où t'as la montée manayo, chante avec conviction. Ton sang m'a racheté. Gloire à l'agneau. Gloire à l'agneau de Dieu. Hosanna, Hosanna. Chanson qui monte à moi. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Nema ya Bwana. Yesu asabia. Mungu wa milele, tunarudi kwako, utuokoe. Baba, Mungu wa milele, tunarudi kwako, utuokoe. Baba, o neema ya Bwana, neema
Bwana neema ya Bwana neema ya Bwana oh neema ya Bwana neema ya Bwana oh neema ya Bwana oh Nzambe nanguya Nzambe nanguya Nzambe nanguya Nzambe nanguya oh papa nalingi 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 oh papa nalingi 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 ah beta mololo bien ah mololo efimba yes Bwana neema ya Bwana neema ya Bwana Nzambe nanguya Nzambe nanguya oh Nzambe nanguya Nzambe nanguya oh papa nalingi 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 hakuna Mungu kama wewe lelile Baba wa mbinguni hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni hakuna Mungu kama wewe oh Baba wa salama hakuna Mungu kama wewe Baba wa mbinguni hakuna Mungu kama wewe lelile Baba ni nani kama wewe oh Elohim jina lako Emmanuel jina lako Mungu ni mwema hakuna Mungu kama wewe lelelele ambia Yesu ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza oh ambia Yesu ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza ambia Yesu shida lako ambia Yesu ataweza oh lobela Yesu likambo na yo lobela Yesu yokoloka ah lobela Yesu na yo oh yembo zali Nzambe lele natela motema lelo lelombe mobali Nzambe na ngai lele yembo zali Nzambe lele ozali Nzambe na ngai Yawe kita na bokonzi na yo banguna kita na bokonzi na yo banguna kita na bokonzi na yo maladi kita na bokonzi na yo maladi est-ce que mutu moko abela zawa mutu moko abela zawa tika Nzambe azokita na bokonzi na ye apesa yo guérison ah oh Yawe kita na bokonzi na yo babotaka te kita na bokonzi na yo bikombo
bitumba kita na bokonzi na yo babalaka te kita na bokonzi na yo babalaka te elombe Jésus elombe Jésus elombe Jésus na mokonzi monene mokeli na ngai asala nyonso mpona kolongisanga na bitumba makasi bitumba molimo mpona kolokota témoin kolo Yesu mwana na Nzambe kana benga yo Nzambe mokeli na nyonso kolotika nkembo nyonso ondima kokufa mpona yo ndokokufa nakokoma molongi mongo nasali nyonso afokolinga miso atalisinga barealité alobi na kobonga te mongo nasali nyonso afokolinga miso atalisinga na quartier na biso alobi na kobala te mongo nasali nyonso afokolinga miso atalisinga baniveau d'étude alobi na kosala te kasi kola Yesu elombe mobali asibinga makasi alobi na kolonga nakokota na kana na ngai mboka ya promesse ngai na kokota nayebi na kokota nakosimba mwana lokola anasimba Samuele lelelele betele Yesu maboko yoka ngai na kolonga bangwina na ngai bakolobelango ngai na kobala bandeki ya fami bakolobelango nakozwa diplome nakozwa libala nakozwa libala nakosimba bana yaya nakosimba bana lelelele ale yo nde bolingwa motema nanga Dosé. Écoute, j'aimerais inviter un frère. Ce frère-là chante merveilleusement bien. Le frère Iris, pendant qu'il monte. Frère Iris. Beta mololo. Est-ce que ma maman bazali awa? Nalobi est-ce que ma maman bazali awa? Na bakisi lisusu est-ce que ma papa bazali awa? Mais na zo mona binote est-ce que